MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bande oba bolingo zalinga yebino la gardien du temple. Na lisusu lelo mokolo yenga na masolo ba santo bande oba jour ka ba matière ekota kan désordre nde ezala na ba mamususu pe important. Donc j'ai rendez-vous fona bima au vidéo na suka. Les soirs peut-être autant on ozonga ne na omekata musuko bakisa ta momo otomi balé pourtant lelo fa pe dans la côte ça bino 10 matières mais dommage. La mifa karne to mesana robeta masolo ba santo mokolo na yenga. Lelo to ye lisusu na dossier ya Paul Mukendi. Nini? Depuis un temps, bande rebelle bo constater ba photo na yezo tambola partout na réseaux sociaux. Na ba Facebook, na ba nini, ba ko film ba zo film ba critiquer. Paul Mukendi soutient Fati. Alobi Fati ana na mambo rebelle na la salité. Boutique la état à 30 ans lisubo bakisai. Asa pour le changement de la constitution. En fait moi nga nazali contre maloba na yete. C'est pas que nga za contre le gouvernement non. Déjà bat balanda nga bayebi. Bat balanda nga bayebi. Nga naza na ngai nga naza vrai patriote. Donc batu tout oyo bazali pour destruction au nom de la libération en mboka nazala contre bango batu nyonso opona bango il faut coup d'état il faut ba boma chilombo pombo ke changer nazala contre bango. Donc pour moi Fati fois zalatia 6 mandat soki esenga to pour voter mokonzi mususu to voter. Donc déjà na pesi bino image ya onga nazali pona bato bele ba wa kanisa ta mususu ke non nga na hotel mais la pouvoir en place non loin de là. Bandeko eloko nga na yeko lobela awa ezanini certainement bato belé bazoza la choqué pe surpris komona Paul Mukendi o bakangaki il y a quelques mois passé année passée awa pona akritia ki gouvernement lelo o abongo la maloba alembongo anini ya mutuna basobite na nga na ena pesa bino yano et puna pesa ndeko Paul Mukendi conseil étant chrétien. Année passée, bandeko quelques mois passés, na limite une année koki, boyoka sango bakangi Paul Mukendi, le prophète fugitif, ou qui marche justice canadienne, parce qu'il fallait bêta 7 ans pour na mouviola et toyoka basango wana non, voilà, qui pédiatre, na maman toyoka yokara. O balobaki ke non tel maza mo santu mingi ako telemela ki 2 fois 2 ako telemela ki 43 ya on bazoluka bakanga et puis po aza millionnaire eza mo ba réseau bat balobaki ke non ba olinga ba étouffer ministère na bakanga parce que aza millionnaire ana mbongo ebele et ko komona mutu mwindo na mbongo ebele bongo zo sala mindele mabe de poto mobimba Canada mobimba États-Unis partout mutu mwindo to ba africain aza millionnaire za Paul Mukendi. Et on va olinga ba kangaye et puis po ya te na mamba ki 2 fois 2 ki lele on va olinga ba kangaye ba étouffer ministère na to yebi akima aza na Congo a se réfugier na Congo. Année passée bande ba kangaye Paul Mukendi. Ils aura un certain dimanche ninga na ki na réseaux sociaux za rizike ke ezongi nene ba kangaye prophète Paul Mukendi ba ro kangele juste sope na église na ya bana ko bima ba memi destination inconnue o lo banono ba shege destination inconnue bisika azali ba yebite pona nino te à chrétien pouvoir en place aloba ba maman négatif o ezaki vrai négatif mais ezaki vrai par rapport à Jésus en mboka par rapport à maman ndenge zo tambolela na mboka donc maman zo tambola bien te na mukuse c'est ce que Paul Mukendi avait dit. Donc il a dit tout haut ne ba kongolo ba lobaka o batu musu ba lobaka tout bas et batu oyo ba zala contre pouvoir en place topé ba o bazala pas d'accord par rapport ya ndenge mboka makambo zo tambolela ba betela Paul Mukendi mabo ba sepela ba lobi asali bien et pourquoi l'arrêter ce que bato wana ndele baza choqué pe surpris po
na komona pe koyoka ke mutu o lobi bakangaki ye bamenasaki ye mais kaka ye susu aye susu kosoutenir to pe kosupporter incompétence oyo ezosalema na mboka par rapport ya ndenge bato bakokambela mabe eloko nini ezoleka to pe nini eleki bamosusu balobi seke balesi ye mbongo te mokende ntango bakangi ye bafandisi bebisa etala omoni yo so olingo ozonga Canada te continue na biloko yo ososala bandeko ye tout sauf ça po ayebiki na Canada oyo ebeta boloko aza na choix te neti fois sauver mpo na ye neti fois mibatela ana choix te neti ayebi ke soki achrétien Félix bakozongisa Canada aza na choix te aza na obligation il a tout intérêt ya kosoutenir Faci Beton de mpo na ye Faci ata 50 ans lisusu bopesa ye en fait c'est ça nde eloko bato bozo koyeba te eloko mokende ezokufela yango wana balivre ye te yango moni ata mabe yango ya ndenge nini esalemi na mboka Congo mabe yango ya ndenge nini gouvernement esali to leta esali to pouvoir oyo eza en place ekosala mokende akosoutenir tina ti. Pourquoi? Parce que il faut pas protéger. Donc lui il est fait te pona soki o bat bazo kanisa non ya zo salango pour ba protéger. Pour votre information, Paul Mukendi, s'il soutient Faci, s'il soutient le pouvoir en place, c'est pour sa protection. Rien d'autre. Bon, en dépit, c'est un homme intelligent. A raisonné, a réfléchi, ça. Et Ayebi qui m'a posé bien. Ayebi. Mais net yé, azobanga. Et indela, et awa. Azana chote. Mais nga conseil na ça. Papa Paul Mukendi nabi ko Rolanda ngai nabi ke mbunju na nga sepelisa roto ko sepela na ngate to po sepela na ngate mais nga na opeso conseil étant mosali ya Nzambe oyo ozali. La Bible dit que les hypocrites n'hériteront point le royaume des cieux. Consciemment oyebi que ozo sala ngoi par hypocrisie et lo ozo sala eza hypocrisie oyo ozo sala pona ba intérêt na yo égoïste, intérêt non personnel. Mais yeba ke ozo sepeli sabatu mo sepeli Nzambe te. Sur ce Nzambe a ofuta yo. Nzambe a opinir yo. Nzambe ozongisela yo o esengeli pona yo parce que Bible zoloba apesa mutu na mutu o esengeli pona ye. A récompenser mutu na mutu par rapport ya misala na ye. Hypocrite bon mona bokonzi na likolo te. Papa Paul Mukendi ozo sala eza hypocrisie. Consciemment oyebi yango. Oyebi que les choses vont mal, très mal. Par rapport oko soutenir te. Parce que aussi au barango. Mais neti il faut mi battre là. Papa muta battre les Nzambe. Tabattre les Nzambe parce que lelo so Nzambe a décidé à livrer yo. Même Faci ko protéger ote pour ton information. L'état congolais ko battre l'ote. De ce Nzamba permetta au longo Canada oya Congo. Eza parce que muto lingaki. Soki bakanga yote. To so Nzamba empêcha ngo salema. Eza pour Nzamba Nzambe. Yemo muto permetta qui parce que c'est de lui qui vient les mots et les bien dit la Bible. Donc, so ozana Congo ndingo zawana eza Nzambe. Conseil na ropeso eza malamu luka o glorifier kombo Yesu na nyonso okosala Nzamba trouver intérêt ki o sepelisa bato mokili mais consciemment ebike ozosala ngote na volonté na yo. Donc lelo oyo soki Nzambe na lola soki Nzamba lalaka eka lali ala muki alalaka te toyebi eza elobeli eza lingala ke po bino bozala boy. So Nzamba lali ala muki un matin décidé à lobi que aza juste juge bano basalaka mabe wana pe justice pona bango a livré yo na maboko Canada ki sa boloko muto ko batelo azate papa ni Faci ni l'état congolais personne n'a protégé yo kaye muto ko protéger yo na conseil na opesa za rabela ma Nzambe parce que biso nsto na biso bato mabe biso to basumuki belela aka ma Nzambe Nzambe yo kanga mawe ona salaka kuna lisibi libweke
en tout cas yoka nde mutu kosunga ngai. Et puis na mamususu zala vrai parce que mascarade wana eko et au foot à ôter et au foot à positif maté. Certainement vous allez très bien mon savant à lobby yango ba voyou oyo ba brigand ba bomaki tato ya bijoutier dimanche o la lobby te o to leka ti le ba su ba mon kate ti le ba kani ba monte na kin la plupart ba sala ba bioma ba kanga ba souvent ba se passe ba 24 heures à 48 heures au ka ba su ba pourquoi parce que ba policier ba yebi bato ba sala ba bioma na bisika ba uta ba place ba zalaka ba yebi bango. Ce sont les mêmes gens, les mêmes personnes, oyo, so basali des gars, bakangi bango, mbila kangi bango, baketika bango soki na parquet soki wapi. Une semaine ou 2 semaines après, baro keno kanga bango sous quelque part. De ba yebi bango, na babisika ba vanda na bisika ba bimelaka. Mbale bele na mona na ba Facebook wana, ba policier besoin interroger ba kulona. Yo une semaine passée toto ko ba to kango, oui. Ce qu'on a la démission, ce qu'on va te dire, c'est déjà une émission. Et plus grave, Oroyoka a outé ko kata mutu loboko. Loboko me dit quoi, mais une semaine après ça, libanda. Plus grave, Boromona, Boroyoka, Tamsu, Abomaki mutu. Topi ba betaki masasi. Ba agresseur ya shop ya Martin Bakole. Ba kanga ba moti, ba samba. Soit disant bakatel en prison en vie. Est-ce qu'il y a-t-il le bazalaka na boloko? Cause ça va si babima. Parce qu'au Congo c'est comme ça. À Salier, yo après une semaine babimi si eto babimi. Babenga bon banane. Ba juriste. Ba juge, ba juriste. Bato balatra bato joana ba sambisa bato. Bino bo kolia ba mbongo masumo. Bible Zoloba, ba juge, ba avocat machin, baza ba serviteur de Dieu. Dans Romain, je crois chapitre 15. Moussala na bango eza ko trancher makambo entre bato mabena bato malamu pour ba quitter mutu oyo azali et na raison pe ba condamner mutu aza coupable. Et vous, bo lia ba mbongo masumo mutu abomi mutu asali crime, mutu akangi akati mutu asali mabe, baye ba finio kaniaka. Botiki mutu wana lobby. Sachez que bozo creuser ba tombe na bino na ya bana na bino. Bible Zoloba, Dieu punit l'iniquité des pères au fils. Et ratakate, bo sepela lelo, et un problème te. Bo lia ba mbongo ba AVC, lobby, bo benda makolo na maboko. Bana na bino lobby bako futa ba pokase bo tant que ça on a ba école ba cher problème te ba aussi ça ba classe un jour ba lukaka misala ko lukaka bango makambo bino bozo sala moi ce jeune fille atikali orpheline de père a commis post mo na Facebook ayoka asangoka ba bomi mutu ya ba criminel soki ya banani so biloko nini à vivre en haut a on dit maté que papa na akufi. Alors, on a une émotion quand son père a confié habilité, à la qui a la qui bien. Et ça, c'est quelqu'un qui a passé l'accident, tout est balouki. Bah, tout le monde a mité ma bé, bah, il a bêté ma sas. Pour un bon, on a yé moko. Amélie Moutouté, Aïbi Moutouté. Ah, il a passé à Mawa. Na moi, makasi. Bah, miyibi, oh, ceux qui banani na benga bango. Na moi, makasi, bah, ça l'opération. Très à l'aise. Oh, il y a rapide, ba police ba okanga non. Na kimia. Ba e ba koti ba beti masasi boum, ba bandi ko terrain likolo boum, ba landi kuna tout. Na moto na bango. Ba biso ba e ba fandi ba zozela kuna muninga 6 opérations, aya matina kimia très à l'aise. Et ba toloza ya ba to ba zinga ba lobike, poste ya police za musikate. Ba bite ba oyate, ba yakate. Baroya tango et événement aussi là. Et ce qui m'a fait mal, tant que journaliste qui n'a pas de famille au questionner. Balobi depuis hier, babomai papa na biso, ti lelo, tout le monde a ta au OPJ. Oh
babenga bango banani bato yo basalaka banquête wana ya l'état bayata balandela batuna qu'est-ce qui s'est passé yai quoi bandeko 24 heures babomi mutu personne. Donc c'est clair que ezaki coup olandela boka bakonzi baza na kati junior mboso lo barangoti ya mawa c'est vraiment mawa blement bozo le kanamboka Congo na lobby tata ministre lobaki ke makambo ya ba kidnapping na ko boma eza ba rimer ko ba biloko yo il va justifier ça comment encore olbane tini et bozo le Congo décoller na bato motindo boy Congo bonga na bato boy c'est mawa blé peuple congolais. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Tant qu'on vanda karaboui, ozala bongo, mbula na mbula boy, nzembo mo ba yemba ozala bongo, pe kotika la boy. Souka la mbula na mbula boy, c'est ça. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. Ana otinda batute ba kino ko buka banda ko suki ya ba autorité, mais vous devez vous révolter. Ah oui. Vous devez vous révolter. Dans mon image, moi, je suis en bandaka. Ceux qui ont appelé peuple tomboki, balembi. Balembi passé. En fait, c'est ça. Tant que vous vendez beaucoup de miso, vous zela, tiye sur zonga, vous allez kandengwana. Ya mama weza passé. Bakonjami te mama be. Banana botamana na monate. Faut le que la bango combo mususu. Bakambi ya mite mama be. Na mituna bosala nini vous les ministres ba députés et autres bosala nini kako yiba na ko détourner boko nginda bana bino bazotanga na bekola be bako kena ba poto na basi na bino c'est ça ndé biloko bino boyela na pouvoir le reste c'est ça problème na binoté mais la justice de Dieu yana soki nzamba zalaka tôt ou tard. Mais bino peuple congolais, vous devez vous prendre en charge. Kabila le père, Abanda Koloba, Laurent Désiré Kabila Abanda Koloba, vous devez vous prendre en charge. Peuple moko inconscient. Malgré ma mieux sur ma bé, oh, nzamba permettre qu'à me réveiller conscience à congolais, rien. Bandeko, nous autres aussi conscience quand on va m'en est, ouais. Ba combattant, ba réveiller biso. Na mituna tellement mitune belé. Na mituna tellement mitune belé. Et pas Nzambe. Guerre. Pourquoi qu'on l'a aussi bien tout ça? Le Seigneur m'a dit. Nzamba pamboli tellement congolais. Mais Congolais est inconscient. Il a fallu secouer. Mais malheureusement, parce qu'on comprend le gardien. Bako boma batuna est. Mais bino bosara rola la pongi. Bako yiba bako piller bino etali binote. Na kwa mutu mswa loba pena nga auto politique e sobo nga kutu bo poser les belé ah mais c'est bien très bien yeba ke so s'occuper la politique te politique s'occuper na ouais siko bilo mo kanti pena mboko ko bonga ndene ni mo kanti ko ngwa bonga ndete ndene bozo talanga ah nzambe reste mes TikTok vous avez pensé sur le bas, sur ça, sur une meeting, sur une notification, calme ou pembe, le mouton a émission, vous m'avez sur bête, on a un mouton à comprendre qu'il faut à la mort à la pongi. Nzambe, maël est là, n'a habité. Le barreau pour ma bombe na facilité na mboko yo. Batu baza suna kimia te na kata mboka na bango. L'état musala na eni ni tozoye bate. Jesus Christ. La famille, partagez vidéo, ouais. Partagez vidéo, ouais. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache. T'as aussi beau vendre à mis aux lolo, boy. Bon, Italie, nous beaucoup fera mon île bozana. Beaucoup fera bongo. Italie, bino, Italie, bino. Franchement. mokili oyo namoni te, natangi na histoire ya monde namoni te, naluki nayemba pete toze po passer. Seigneur, je n'ai pas pris non plus entendu parler. Oui, ako kalala yo Yesue.
sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokilo yo mokota kufa sekwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi na nga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo nzambe na ngoya olatike mo vanzina bosantu ozingami na bangelo bakoyemelaka yo ntongo mpe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tokomine la santu lisekwa na yo tokomine balongi nazalaki binzo ndokia kolianga lolenga lingi mais par son son na se métamorphosé osimi mosambwe maladi na miso olengo bebi naza toxique grâce à lui ntango akufi badeptine balobi keno akosekwa akonzamba bakristo pasekwa alors mpo bafasilite lisekwa na ye bakunda ye motu libanda
ntango akolamuka abima akende mbala moko. Mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te, lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa motu ya nzambe na bango. Yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso toliaka ngulu te po milimo mabe ekotaka na ngulu. Mais so bino boliaka ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu, bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai. Yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpona nga na yo Jésus.